na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu balandi na biso ya aski ya marche toye kopesa bino mbote ya solo ba mama na biso toyebi etelelo ezali mokolo na mercredi mokolo na le 8 décembre 2021 ya solo tomonaki ndenge papa Philippe Guillaume ayaki na mboka mokonzi Kinshasa na ndenge ya kotala misala ndenge ezali kotambola kuna na lutendele nde na tina wana lelo na mokolo na mercredi ingénieur Benoît Ngimbi pena papa Lambert Makwemino elongo na monsieur Ibrahim Golquit wazali moko ya monteur oya montaki babiloko na lutendele nde ayaki kopesa ba mama ya mboka mokonzi Kinshasa compte rendu ya misala ndenge nini etambolaki nde elongo tolanda biso nyoso ndenge nini compte rendu epesami na centre d'accueil liboso ya ba mama liboso na biso tozali komona bapaya bakomeli biso bapaya bakomeli biso tozali na papa ingénieur tozali na papa technicien tozali mpe na papa Lambert biso nyonso toyebi ye tokotelemisa bapapa tokopesa bango mbote nde mutu na mutu akoleka na kozwa mikro mpo na koyebisa biso ye azali nani mosala na ye mpe ezali nini kuna na lutendele epai wapi mpula ye na biso ezali bamamoye nde tosengi na batata na biso ezala papa ingénieur Benoît papa Lambert papa Ibrahim na papa mosusu boakompanye bango botelema biso bamama topesa bino mbote Emawete maonso tumonanga tuyangalalanga nzambi watufikisa mfuluzi twaya huku tumetutanga tuyangalalanga nzambi watufikisa mfuluzi tuyangalala tuyangalala tuyangalalanga tuyangalalanga nzambi watufikisa mfuluzi tuyangalala tuyangalala nzambi watufilisa mfuluzi tuyangalala nzambi watufilisa mfuluzi mama mwileye tobonisa maboko topesa bapapa na biso mbote esengo okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu merci bapapa bofanda na bino na esengo nyonso nde tokobanda na papa ingénieur Benoît ye nde akopresente biso banani baakompanye ye mpo ye toyebi ye tozalaka nde na lutendele ye nde azali kosokupe na ferme na biso to na poulailler moderne na biso ya lutendele nde maloba na biso ekokende epai ya papa Benoît nde akotalisa biso bapapa oyo bazali na ye mpe tokopesa bango nyonso maloba bakoka koloba biso bamama totala mokumba nini tozali na yango mpo na misala oyo tozali nango na kati na mabele na biso ya lutendele nde tosengi na papa ingénieur Benoît oleka liboso ndozwa mikro tobetela ye nanu maboko na komanda bi tata mwana tata Molimo Santu mama mwilo ye ababa balinga misala ye ababa bakamila tata Molimo Santu ye merci mingi na komanda bi tata mwana Molimo Santu biso bana na bino toye kotala bino biso desembo tika biso pe tokuse bino mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu merci mingi na biso na limba na biso ya yambo biso batata baetolali kosala kati na bilanga na bino biso baconseiller bana na bino toyebi lelo kotala bino tina toyeli awa ezali kaka kopesa bino rapport ya mokusi kaka na misala oyo tozali kosala na kati ya ferme ya lutendele
misala dans l'ensemble ezali kokende malamu, misala bino bamambo ezali kokamba, misala oyo papa Simon Kimbangu apesaki bino, misala oyo mama Mwilu akambaki bino, misala na bino ezali kokende malamu kuna na mbanda Lutendele. Na yango ba biloko oyo bosombaki, ba matériel oyo bosombaki na ntina ete Mundele aya koinstalle, Mundele ayaki deja liboso atindaki mosali na bango moko technicien aotaki Nigeria toza na biso na ye elongo yinga atindaki kuta liboso aya koinstalle ba matériel te Mundele ayaki mpona kocontrôler kosala contre expertise. Est-ce que biloko totekelaki bamama est-ce que bainstalle yango malamu mpo te toboyi te makambo to mbela mosusu ye na nsima ete biloko botekelaki biso ebebaki te ezalaki mabe, biloko ezalaki ya kitoko, biloko ekoya te, bamashine ya kitoko. Malheureusement toza na video projecteur te ifale toprojecte totala boni misala ezali kosalema mpona ya bomonto ya materiel. Yango ntango Mundele ayaki avandaki azalaki na ndako bino bamama botongelaki ye mama Mwilu ye Mundele alali na ndako bino bamama botongeli ye. Mundele akoti na kati akamwe ba image ezali esikolo bale mosusu toyo basapipi na monga te ba image ezali na lotongo deja ateleki na nti ba image ekoleka mpo kotala boni séjour ya Mundele ezalaki na Lutendele. Asepeli na ndako botongeli ye avandi alie asukoli alali na mbeto ya kitoko alobi na monsieur Lambert non, comme si je suis en Europe, hein. C'est comparable en Europe. J'étais à côté de même ligne là, mais c'est comparable aux mêmes lignes. Donc ils ont été symboliques dans la ndako bino botongelaki. Et quand tu dis maman mingi botonginda comment mingi pena ba komi Lutendele te. Ni botala na bili na photo. Et c'est que boya Lutendele zali mboka na bino. Boni mingi bosundoli Lutendele. Lutendele boti matiti. Mingi bazui kilo pona Lutendele. Lutendele banyoka atina porte ya polaye. Tina ete bino ba mama bosundoli mosala tata Simon Kimbangu apesaki bino. Na 1921 oyambaki iyo papa tokopesa yo maboko esiko bolembi mwa moke ndambo ya bato bakwesi kondima bamama misusu baziki mpiko tinelo bazali kwa Lutendele kokata matiti. Jeudi ekauka, jeudi okomaka bato mibale misato, mais jeudi na Lutendele ezalaka plus de 200 personnes sont allés kaya registre tozala koenregistre bato na Lutendele bamama bonda koleka 200 personnes bakolamba 500 kilo ezali kokoka te. Bato ebele bazali kosala mosala malamu na Lutendele. Mais sikoyo mwa bolembo ekoti moke namonaka bamama présidente mingi bayaka, namonaka bilongi na misusu mpe tebike Lutendele ezali kosika malikalaka na transport na etoyika mpiko ferme ezali ya bino, ferme ezali ya mama général ye moko te, ferme ezali ya mama Nancy te, ferme ezali ya bino nyonso bamama. Mpe na yango tokendeki na nkamba Nouvelle Jérusalem oke Mundele basolola na papa. Mundele akutani na papa, Mundele asengi papa chose étonnant, Mundele asengi papa pambola ye pesaki biso mwa moke kanda. Boni azala bolembo azala biloko mingi eka eza ya bango asengi biso bapambola nini ye moto aza na basociété na France tina Allemagne aza basokisala mingi ya société kuna mais asengi papa pambola ye akompreki dimension ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu sans plus tarder ayebisaki papa mingi afungola mosole. Mundele atundi papa atundi Mundele eske okota na mosole, Mundele andimaki iyo akoteki na mosole. Reste makambo Mundele asolaki na mosole papa Lambert ndako lobango mpo ye azalaki pembeni na Mundele. En tout cas esengo papa alojaki Mundele na mitimo na 3e niveau. Mundele avandi na salon d'honneur ya kitoko. Mundele a déjeuné na kati ya résidence ya papa. En tout cas ezalaki esengo na bino bamama. Mundele akomisi bino bamama na manso bazali kosala pe partenariat. Mundele asali na église kimbangiste ezali grâce ya bino bamama ete bino bamama bolamuka bomemi apport monene na kati église na biso. Église na biso mindele baétranger bakomi koya mingi na nsima na bino bamama. Bamama boleba te boyika mpiko. Ebongo ntango tosololi na papa atuni bamama bamonte bainstalle combien de bâtiments? 4 bâtiments.
tobi papa na bamoyen opesaki bamama bainstalle kaka bâtiment moko nde na yango asengi ezala continuelle ti bâtiment papa asengi akotongela ye bolemba yango te papa yebisi mindele oza na mission monene ya koekipe babâtiment nyonso ya lutendele toteleki bâtiment il faut kipe yango soki mission ya lutendele esili bokokende so na Ponzolo na Braza oke so kotonga ferme moderne mpona bino bamama soki Ponzolo esili bokokende na Angola kotonga ferme moderne nde papa asalaki contrat na mondele wana na ntina koekipe baferme nyonso tona ya mboka na biso misato bamama oyo ete financement nango ekoyika se bana bino bamama bongo ya bino wana oyo ya mama tembela matumbulu ya mike wana kaka yango bozali kobonzela mama mwelu kaka yango bozali kotondela ferme ezali cérémonie na bino bamama na yango papa asengi boye elite likolo oyo basoso eza kuna na ferme ezali moke basoso wana ezali moke ezokipeka bâtiment moko babâtiment mosusu ezali vide nde papa asengi nanti bakonzi bamama na bino bakoyebisa bino malamu papa asengi au moins 30 000 poussins wana koekipe babâtiment nyonso tu wana ezali kosenga ete ekota na lombangu po te bilaka na ye ezali kopusana lutendele kolesa mokili mobimba bino bamama bakolesa mokili mobimba lutendele mokili mobimba baluka biloko ya kolia biloko yango ekota epai bino bamama boza na mokumba monene ya kosilisa kotonga ferme mpe koekipe yango na nde ya lotoma tata Simon Kimbangu tozongaki na Kinshasa mpe na yango na suite nde mese Goudrine ndeko na bino mwana na bino leki na bino kokolo na bino nde akopesa bino mbote mpe akotonda bino bamama na mwanso bozaleli ye na sukisi na libongo na koma nzambe tata mwana molimo mosantu amen. Damamoye toza kocontinue tomoi toza na papa Lambert ye nde ayaki na délégation na mundele ye ayebi mingi oyo mundele asololaki na mokonzi ya bule ye akolobela biso ata likambo moko to mibale ya moke oyo biso bamama tokosimba mpo te elamusa biso lisusu makasi na ntina misala oyo tozali nango na lutendele tokopesa mikro epai ya papa Lambert obetela ye mpe maboko bamama oye bamama oye bamama oye ya liboso napesi bino makili kobanda na papa Simon Kimbangu Kiangani conseillère na ye kiti na mama présidente générale mama Rose et merci na mama nationale mama Nancy na ndenge opesi nga maloba eza na nga mbala liboso eza lokola émotion lutendele kokenda ngo tobandeki kokende ezalaki baretraite na bakolonie kasi baoyo maloba papa alobaki papa Diangenda na biso na koreki lelo namoni yango eza na nga esengo mingi bamama na biso bino boboti biso bamama mwilu likambo oyo osali eza likambo moko monene maloba ya papa ekokisami pamba te na ntango na kala papa alobaki basala pulai na lutendele tomonaki bambuta na biso na ntango na kalanga naza koyeba bake kosomba basoso na kambela na zandu baye na basoso minene baye nango na lutendele ntango batiki yango epanzali na kasa bamama oyo bazalaki na ntango ya kala bazali koyeba me lelo tokomi nzambe abongisi na ndenge mosusu apesi bino bamama mokumba malgré pasi ezali awa nakanisa mama nationale ayebi bino bamama ndenge atomisaka bino na mosala monene oyo bozali kosala papa apesaki mosala wana na poto mama présidente générale mama Rose nde atindaki mutu ayaki kuna na poto mama conseillère mama Nisoise totambolaki na ye na ngai
tozalaki kotambola mpona kosala mosala sensibilisation mpona kokokisa bilaka ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge abongisaki yango bamama poto batelemaki basali mosala oyo bino nyonso bomoni oyo etelemi nde na suka nango papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso na bonzambe na ye amonaki ke atindela ngai invitation po ete na accompagner mundele na ndimaki yango malgré mikakatano ezalaki oyebi na kati na lingomba likambo facile ekozalaka te mais soki otie elikya na nzambe nyonso ekoleka kaka na kimia totiaki elikya nde le 2 nga nalongaki na France na monsieur Philippe toyaki na ye ezalaki mpe mpasi mpo ete kozwa ye aza patron monene aza na société na ye ya monene Sokoda oyo ngai nakendaki kuna tokutanaki tosololi na convaincre ye mpo ete toya na ye awa mundele ezalaki makata na ye kobenga papa alobi na ngai zonga lisusu epai na ye soki ozongi kutana na ye soki okutani netala ye kaka na miso wana lobi papa bamindele bazalaka tellement compliqué azali mutu munene papa alobi likambo ya Jacob mokonzi nde esilaki ekomi sikoyo ya biso mokonzi okende kaka mpa na ye okoya na ye na nkambo na ye kobenga ye na telefone mundele alobi na nga bon ça va tokutana na 20h nazwi voiture nakei ti mpa na ye na bureau na ye ayambi ngai natali kaka na miso mundele mbala moko esili ye moko olengai naloba na ye ke papa alobi boye te ya bandi koexplike nga tokosala boye tokokende boye tokosala boye nga naza koyoka ye kaka ti tosilisi aleteye kokanga biloko wana eyaki oyo bamama na biso basalaki na poto nde ekomaki vraiment topesi bango merci mingi bamama poto basali malgré pasi basali yango na pandémie maladie oyo eyaki oyo nyonso tozokomona bamama poto basali nde biloko wana eyaki ntango eye il faut bamonte yango nde tokangaki nde technicien ayaki monsieur Ibrahim ye akomaki liboso nayebisi papa oyo aza patron papa akoki koya te ye amontaka te aza technicien te il faut moto aya oyo ete bamonte babiloko nsima mundele akoya sima alobi d'accord monsieur Ibrahim ayaki tosali makambo ya visa ti azwi ya ye nsima nango nde biso toyaki kokoma na biso tokomaki mama présidente générale nde tozalaki na ye tobongisi makambo nyonso azalaki par complicité mpona azokobenga mama nationale mama Nancy apesi ye rapport ndenge ezalaki nde tozwaki nzela tokendaki na nkamba mundele tokomi tellement embouteillage ezalaki makasi tokomi na soki mataki libala amoni embouteillage mundele alobi na okende susu te papa makambo oyo ningosala ngai afongoli nini nga fona kita fona zonga parce que nakokoma kuna te bon tosimbi kaka na loboko te tozokende kaka tozokende te alingi te nzambe abomisaki tokomi na ye kisi papa ye kobenga alobi bon oya te na butu olala na banzango ai mundele ntango ayoki ke tokokende te tokolala asiliki tobengi papa awa mundele no asiliki vraiment toyebi te tokosi papa alobi o se nazwaki ye deja okende na ye kaka akolemba na ye tokomi na ye na mbanza ngungu balakisi esika kolala tolalaki papa alobi bolongwa na 4 heures na 4 heures tolongaki mbanza ngungu tokomi na nkamba tokokuta papa azozela biso alobi bokende bobongama
ozwa petit déjeuner nsima nde ngai yamba bino papa yambaki biso asololaki na ye makambo mosusu eza ya koloba te na bamama papa asepelaki mingi eloko oyo ngai nakangaki papa alobi napesa bamama nini naloba napesa bamama nini na bamama soki nasengi boye bamama baza pembeni na nga nasali bamama baza pembeni na nga nga posa ezalaki kaka nakoma mpe kaka neti mama po te na mapambola nazwa mais lokola ezalaki mabongisami ya ye moko nzambe asalaka makambo na ye makambo eza ebele na kati wana nsima basololaki papa alobi na ye ke ndenge ye awa nabandaki kozela yo po ete yo nde na bamama na ngai tokolesa mokili mobimba po ete lelo oyo pasi ezoya na mokili nzambe soki alobi bino bamama boyebi formule nini bokosalaka po ete bokitisa ye mwa moke tension na pamba te papa ntango alobi pasi koya nga na bangaki papa mo bamama ngo ozokokumbisa bazozwa mapamboli na pasi mbonga pilipili mbonga nini bongo sikoyo ozopemela bango susu pasi papa alobi te bamama na nga bakosepela po ete likambo ya Jacob na Esaü ese ekoki bino mibale oyo eza secret tozalaki mundele na ngai alobi na papa parce papa mbenda azalaki wana nde basololi tosololi esili papa alobi bon papa mbeti kende na Jacob na mozole bon abi yo mpe bokende bino mibale bafongolela bino mozole okota nde tobimaki tobandokende na mozole papa mbeti abengi nga alobi loba na ye boye nde mundele esika ntango amoni kaka tolingi tobima aye koyebisanga ke yebisa ye na comprendre mpe te apambola ngai nga nabi papa alobi pambola ye papa alobi ke si napambolaki ye deja na ye na liboto papa te na ye na bamama na ngai tokolesa mokili mobima donc na mapamboli ya mundele na ya bino bamama ozwaki yango tolongwe toke na mozole papa mbenza abengi ngai alobi apesaki nga maloba nayebisa mundele ndafongolaki mozole ya papa simoki mbambo tokotaki papa mbenza na ngai na mundele akangi sikonga na mituni akangi mais nazalaki korepresente Esaü na Jacob na kati kuna po ete mwana nayebi te nsima nango afongoli alobi na ngai bon yebisa ye alandaka yo kaka ndenge yo kosala ye pasala kaka ndenge wana ngai mpe nakei nafukami na ndenge kosalaka bamama boyebi nafukami nasengi après papa mbenza alobi na ngai kokende te zela ye mundele mpe ntango aye afukami awumeli papa mbenza alobi zela ye kaka nga mpe naye kozela ye ntango asisaki natuna ye amoneleli natuni ye monsieur Philippe omoni j'ai tremblé est-ce que ni eza na kati kuna nga bine papa simoki mbanga aza na kati abi c'est vrai nayebi histoire te mais oyo nga namoni nakolobango kaka soki nazongi nde tobimaki akomaki patron monene parce que nga na poto nakokokana na ye te mais soki nalobi nde kaka oyo ndenge tofukamaka munite soki abi kaka fukama makambo ye nyonso bamoka fukami bokomona ngo na bafilme nga nazokokamwa soki tokomi kaka esika monsieur Philippe etajelo afukami toke kote oyo oyo nani oyo papa ya chef spirituel mwana pasi mobima fukama afukami donc afukama na nyonso ntango esi nde papa aye kende okende nde tozongaki ntango tozongi tobimaki mbala moko nake kotika ye ti na aéroport nde mundele azongi nsima nango ntango azongi aye kokomela ngai alobi na ngai ke papa Lambert monsieur Lambert spirituel merci
makambo oyo ngai namoni nakoyebisa kaka soki ozongi na poto pamba te place oyo omemi ngai nde place oyo etikalaki na vie na ngai namona naza na mbongo ebele kasi namoni nde nakomi kuna mbongo na ngai ezalaki nango na ntina mbongo te yango wana nzela oyo bino bolandi bamama na ngai nyonso bamama oyo nyonso basalinga biloko oyo nalie eza biloko oyo nga naliaka awa te biloko yango naliaki kuna namoni yango ndire biloko moko soki ya ndenge nini donc vraiment yebisa bamama na ngai nazozonga navanda na nkamba pendant une semaine ou 2 semaines nazili nayebisi mpe papa ye papa alobi na ngai lelo kende kopesa rapport na bamama po ete ngai motema na ngai eza kaka na bamama yango bamama naza bamama na ngai bino boboti biso mama mwili atiaki mosala mpo na bino c'est vrai tokomi na période moko eza période ya pasi nzala ezali na kati na mboka mais soki totali ezokokamwisa biso ngai nazotambola nazomona bato mosusu mais namoni bamama nyonso oza minene minene kitoko sikoyo pasi yango eza euti omoni ke elingi koloba ke bamama toza na nzambe toza mwana nzambe ya nzambe omoni nde balobi na psaume balobi ke esengo na liboto bakozala na nzambe bakozalaka tata na bango biso toza na nzambe toza komona eloko kaka ezali kobebisa makambo tozokokoka kokoma ntina place nzambe azolengela te tozokota na badistraction mingi bamasengeni ya mabe yango nde tozokosala biso pasi bamama boza na mapamboli mingi ozalaki bato moko bokovandaka ndenge bovandi boye pamba te boza na nyonso boza na richesse oyo mokili eza nango te papa alobi na ngai ke bamama na ngai namoni eloko napesa bango te nzambe aza koloba bongo nyonso eza mpa na ye moko yango bamama encore une fois nakoloba ebele te soki nalobi mingi kolekisa ngai naza kaka mwana na bino parce que eza nde esengo bobosana biso te na mabondeli pamba te bamama ya poto bazokopesa maboko na mpasi mokimbango tika ete bobosana bango na mabondeli te maladi wana eyesusu makasi eyalaki plan mpo na nini mise efongwama te yango bamama misala bosali boto kosala papa alobi nayebisa bino ke misala ezali ebele soki botosilisi na lotendele bokokende na Angola, Braza, bokosala misala na pamba te ntango nango ekoki mokili elingi koya koluka bino bamama po ete kolesa bango oyo nazalaki nango wana na nkombo ya mama présidente générale mama Rose pe merci na mama Nancy apesi yo merci mingi na mama national ndenge opesi biso baloba vraiment na sepeli. Encore une fois, merci olimbisa soki na lobo molai na sokisi na komba tata mwana pe tata molisa amen. Bama boye basepelisi tata molimo santu oye bamama toyoki ndenge papa alobi napesa bamama nini nzambe azotala napesa bamama nini donc tozosepelisa ye tolemba te toza mpe masengeni ya te te sala mosala na yo nde nzambe aza kopesa na yo yo moko ozali komitongela maloba ya nzambe ekweyaka te bapapa balakaka biso ete tokolesa mokili mobimba touti koloba papa lobi opération ya bapusin ezongi $10 na yo mama semaine tozali kobanda pesa na présence communale bakoka kopase bacommande mpo basoso to bapusin wana ekomela biso na lutendele mundele asepeli mundele asengi ngana yo tokosenga nini na mosala kitoko tozali kosalela nzambe tolemba te tokanga maboko te yango nalobi lelo tosala mosala ya makasi biso nde tokosala ete bandeko na biso bakoka kozonga na bamboka oyo bango bawuti mosala ezala makasi
tozali na papa technicien ye akolobaka anglais mais azali mpe na interprète ne pembeni papa beno eza bongo ye alobi ye mpa kozala na likambo akolobaka mama kimbangise na mosala monene ya kitoko kozali kosala na lukendele nde tokopesa ye mikro toyebi te papa interprète mukakobanda Hello, good evening everyone. My name is Godwin. My name is Engineer Godwin Ibrahim from Big Coachman, Nigeria. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, les alliés Godwin, les alliés ingénieurs, la compagnie Big Man de Nigeria. First of all, I want to thank them and thank Almighty God. Right from the very first day I stepped my leg into Congo and into them, I'm so much happy. Now, pesi milonyoso atondi mingi depuis kinaya awa Congo et nazalaka mikolo nyonso na esengo na makambo nyonso oyo bino ba mama kozali kosala mpona ngai. Secondly, I'm very happy because I feel very good and happiness and I don't know what to say today. As I say, thank you very much. The way they receive me, Eskia, I don't know what to say. I really want to thank them. I really want to thank them for God giving them the opportunity for them to treat me like this. Yami balina tani singo mingi, lulingi, ulu ya bingai, pedi kuna yao na tani vraiment na kimia, pe na tani maroba ya kuibi sabilo. Kwa hiyo nyonso ona lakini na musega pino kuzali kupesa ngai. Et Amora, la Pespino, merci mille. Thirdly, I don't have much to say. I'm promising them by the special grace of God, this work is almost running off, and I'm promising them by this weekend I'm going to finish up their work by God's grace. Nazali penebi ya obate, nazali kufumemine karaki na suka ya semen oyo. Ana kusisa musala na ngai ola yaki kusala awa pona kuinstale uzali kulai. I also want to thank them for the project which they started like this. Let them not see that as if what they are spending on what they spend on this project they are going to lose. No. This is a very good and a good project, a very good business. So they should put more effort and I'm also praying for God to give them more strength and more power to do what is more than this. Mais nalina sabino amai matali projet oyo ezali projet moko ya munene ezali pe projet ya malamu pe kosala ete bato ebele bapika na yango esika ete kozwa mpenza makasi oyika mpiko mpona projet oyo kozali kosala amai matali pulaye. I also want to say to thank you very much for all. So may God mighty God bless them and reward them for it. Na bisibilo atu mingi tiketi kwa kwa masusu na mtano sikusai. Yes. Mama moye. Nyingi kama zoro batozo ange. Neyende technicien mwana mke jeune. Yesu monte ba batterie wana kuna na mkendele na bandeko mususu. Mais musala wana ezalaki na maboko na ye. Ndenge na lobaki yambote baba koma. Biso nde tokozongisa bango na bamboka na bango bauti. Donc musala ya lelo il faut sala na makasi. Peut-être la possibilité ya kozongisa bango. Toyebi ntango basindika bamoto. Ndenge nini na kozonga. Malgré l'idée de te foutre, mais quand vous sous pèse les postes à l'ailleurs, pour les personnes qui a eu tes pères, ma maman ailleurs, les gens le disent à Zane et Segoma Kassi, à Tony le bouton du Makas comme ça, on est aux autres salles.
alobi misala oyo to projet oyo ekopesa bato ebele misala. Papa mpe alobaki yango alobi bato ebele bakozwa misala na biso bato tozangi misala tokozwa misala mpona nini tokoseka bamaki tokoteka basoso wana nyonso eza misala. Yango tolamuka tolemba te topesa na maboko tosimba likambo oyo po ete nzambe na biso soki asekeli biso tozwi nini makamboli. Merci tolingi tokota na mosala nde tokotondama ye oyo nyonso kuta na papa ingénieur Benoît apesi biso, papa Lambert mpe apesi biso na ndeko na biso papa Ibrahim na nkombo misato ya bule oyo nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo sana. Merci. Ya solo bandeko balandi tozongiseli bino matondi mingi ya solo wana tomoni bolandi ndenge nini compte rendu epesami liboso ya mama nationale mama Nancy Lukoka yende mutu ayambaki bainvite na biso oyo bayaki kopesa compte rendu epai ya bamama ya mboka mokondi Kinshasa. Nde na tina wana bamama na biso tolandi biso banso ndenge nini bamama basepeli mpe esengo na bango mpe esengo ya papa technicien papa Ngimbi, papa Makwemino mpe papa Ibrahim Golwich na ndenge ayambami na mboka mokondi Kinshasa. Ya solo bamama na biso tozongise bino matondi mingi pamba te tomoni ete mosala bamama tozali kosala mokili mobimba ezali kopesa esengo nde na tina wana bamama na biso tokomi na suka soki bolandaki biso malamu na nsima ya bililingi tosungami na papa Alfonso Landu ma papa Lambert Makwemino pe na mama Fifi Ndongala tozongise bino botondi pe tomonani susu na ba numero oyo ezali koya.